Mbote na bino esengo ya kokuta na mokolo mwa lelo na kati ya émission Echo d'ensemble ya mokolo mwa lelo toyambi pona bino bandeko ya jeunesse debout oyo bazali non seulement une association mais bazana kati ensemble kasi mokolo mwa lelo bokomona te mwana mboka Eric oyo azali au cadre na kati ensemble pour la République na organisation na ye baye na kati Echo d'ensemble pona kopesila Masulo, ya lolenge kani baza ko se mobiliser na kati ya parti politique ensemble. Mwana mboka Eric Mokemo Mbote. Bonjour Mbote mwana mboka. Et si on a biso mokolo mwa lelo ko ya na kati na émission Echo d'ensemble. Ya solo te toza ki ngonga ya kobenga yo ba voyage kili me kasi lelo zali yao. Oui oui. Et si on ko mbona kati na émission mokolo mwa lelo. Et c'est ngoza partager ndeko na ngai grand journaliste. Voilà, Azaye mon côté, Azaye accompagné na bandeko basusu bakokota pe na plateau le temps que tu vas continuer. Tozana ndeko Jonathan Kaima chargé d'implantation ya jeunesse de Boumon na Mboka Mbote. Mbote, merci journaliste. Et c'est ngwa koyamba yo na kati na émission oyo ya mokolo mwa lelo to peshi matondi na kati ya structure na bino oboko bunda pona ko télémisa toujours ensemble pour la République européenne rapide na niveau ya régie pona kozwa d'abord élément oyo et puis toujours continuer. Merci pour la parole. En tout cas, pour le président coordonnateur Jackie Ndala, Kazali, on ne peut que lui souhaiter bon courage à tenir bon. Yetoyebi que à Télémac, Aza combattant résistant ya Makasi et que DKP pe Ndengetikali Libanda, ils ont continué comme ça à Moussala pour soutenir au Ezali combat Yamboka. Les loba maman pour clôturer mois de la femme, Bakanisi basangisa biso ba maman nyonso ya ensemble biso pe en tant que maman ya DFC Belgique na yaki ko soutenir ba maman na biso ko soutenir lisanga ya DKP pour être musala ya ba maman ekende liboso. Président Jackie tient bon toza na yo elongo en tout cas bituma na politique yango wana boloko ekozala ko finga ma ekozala mais yeba de fin au Kobima, tozo zelayo pour continuer Moussala pour na président Moïse Katumbi pour na partie na biso ensemble pour la République. Ba maman nyonso baza elongo na yo tozo prier, tozo bundape pour être lobby aux ala libanda pour continuer Moussala na biso. Merci. De donner cette chance de croire la maman. Maman Oazali source de toute vie, maman Oazali protectrice. Alors nous, ma maman est ensemble, ma maman est à DFC, ma maman est à DKP. Aujourd'hui, et d'Olivier Mingi, nous sommes même dans nos cœurs, dans nos prières surtout, et nous croirons tellement à un avenir radieux. Voilà, merci beaucoup la direction technique Tozoa. Second élément au Izalaki malobeza na kati. Na loba mingi te bilinde fengele loba. Bolanda. Spécial Baba Idi Kalonda Dela leo siku yako, heri ya kuzaliwa. Mungu akupe maisha marefu, Mungu akupe afya, ushindi tele. Vyote utafanya maisha viende mbele. Sie wa mama wa Ensemble pour la République, tuko pamoja kusherekea siku yako leo ya kuzaliwa. Mungu akuone penye uko. Tunasema tuko ensemble na Mungu akuone na penye tunakuunga mkono uende mbele na benye utafanya. Na leo tunasema enjoy your day. Happy birthday spécial Idi Kalonda Dela. Mungu akubariki. Ensemble, nous sommes forts. Kolanda anniversaire au bazo souhaité na mwana mboka Salomon Idi Escadela le conseil très spécial ya président Moïse Katumbi Tshapwe kaka neto fongola ki masolo yamboto pesa maloba na ba invité na biso mokolo mwa lelo tozwa élément de reportage oyo sur jeunesse debout et puis tozonga na plateau. Toponi ensemble pour la République pour nanine parce que tomoni ensemble pour la République azana ba valeur parti ya Moïse Katumbi azana ba valeur au biso to lingaka Ba valeur ni ba valeur ezebele valeur de travail, valeur d'aider, valeur de s'impliquer ezebele. Tout ça ce sont des valeurs. Omoni
Moïse Katumbi depuis kala azala gouverneur ya Katanga. Tous habitants sur Bajen, biso tout aux informés que c'est le meilleur gouverneur du Congo. Voilà tout ko s'impasser même yo yebi. Aza meilleur gouverneur, o abima meilleur gouverneur na Congo. Quand ça na ba propos na. Oui, na côté était mais na moté moyebi. Pourquoi peut échapper? Donc c'est na télépathie ou zo makanisi ya bato. Oui, na zui mais na côté ka na esprit pour dire que même ba caméraman et tout azo se kaibi déjà que non. Meilleur gouverneur ezalaki Moïse Katumbi. Depuis toujours na Congo, toujours meilleur gouverneur le roi Moïse Katumbi. Pourquoi toujours valeur naé? Parce que il fut d'abord un entrepreneur. Aya na Congo te koya ko piller mboka. Non, il fut un entrepreneur. Il a été debout. Il a été debout depuis Boulenge naé. Il était jeune quand il a commencé à entreprendre. Il a un exemplaire à ba valeur. Biso na JD to kundoli mwandambu pona ozaba valeur oyo ya Moïse Katumbi to travailler pe biso to lo bake non exemple à moto azalaki jeune asali marambo belé tant que jeune il a été debout depuis la jeunesse. Alors pourquoi biso to kozala ya rolala to lobi non tout ça la jeunesse debout et puis tant on partit ensemble ko fungama to lobi non pourquoi pas JD tous à la lier. Non, ensemble pour la... Voilà, on a beaucoup de jeunesse debout. Moi, Namboka Eric. Un mot. Jeunesse debout et où tu vois, puis pour s'y retrouver dans la ensemble pour la République. Bon, en tout cas, jeunesse debout, pour na biso bilingue, pour na biso ba jeune. Pourquoi pas, Yagozala debout, pour nous soutenir Mboka. Alors, jeunesse debout, outil na makanis nanga na vandaki. Natali ndenge mboka ezo tambola, ndenge mboka ezo kende. Alors, bilingue bazo kende wapi. Souvent, les élections, ba jeune ba kendara na urne na précipitation sans réfléchir et biso la jeunesse de Boutolongi jeune yambalo na ba élection en 2023 jeunesse azala debois à la vigilant que tant azo kende na urne azo kende poser candidat ko kende ko poser candidat ko poser ko choisir candidat naé ayeba nani oyo azopona po kapamboka lobby nani oyo azopona po za la député nani oyo azokende ko pona po kumbela mboka na biso. Pourquoi jeunesse debout? Jeunesse debout parce que jeune il faut za na ba valeur to lingto la musa ba jeune. Pourquoi jeunesse debout? Moi je peux répondre simplement que la jeunesse debout objectif nango objectif na biso jeunesse debout ezalaki mingi pour accompagner président Moïse Katumbi. Tolingi jeunesse debout eza structure auto créer pour na lamusa bilenge oyo nyoso bazaya kolala ba meka kolamuka pour na ko zala un peu debout. Ozali yo mon côté toza ko zwa maman Gaël pour zali tozo ti ko ça moi ya ba maman honneur na maman Gaël Opango. Ba ozali présidente ya ba maman na kati ya jeunesse debout. Maman mois de mars eleki et loro nini to ko retenir na kati ya jeunesse debout obosali pour na ba maman oboza ko kana pe ko sala mikolo makoya. Merci pour la parole. Na kolinga maman tango zolo ba utara miko kuna voilà. Pour dire qu'on a eloko ya osala pour la maman. Donc on est là pour conscientiser la femme, la jeunesse surtout, la jeunesse féminine et tout. On est là pour montrer que la femme elle est aussi capable de se tenir dans le genre, capable de battre. Donc après ça on appelle la jeunesse, on appelle la jeune fille, la jeune femme. OK. À apporter un plus, à montrer aux hommes qu'on est aussi capable, que ce ne soit pas seulement un slogan, mais qu'on puisse vraiment s'impliquer dans la vie. Voilà, Toji Monamboka Jonathan, chargé d'implantation. Donc, tu as sur l'implantation, il y a jeunesse debout, c'est-à-dire Naba Congo, photo de Soki Bozali. Ce qui besoin Naba Congo veut dire Nakatanga Bozali. Ce qui besoin Nakatanga veut dire Namasima Nimba Bozali. Un mot. Oui, jeunesse debout est partout. Jeunesse debout est partout, presque dans Congo. Bien qu'il n'y ait pas de point, moi voilà l'écolo, oui. Bien qu'il n'y ait pas de point sur le communauté, jeunesse debout, il faut qu'il y ait partout. Na Congo mobile, voire même dans Libanda Congo. Moi Namboka, parti politique déjà basi ba koti koti, ba vandisi masolo, ba mouvement associatif na kati pe ensemble basi ba koti koti. Réellement, bino na kati ya jeunesse debout, beaucoup apporter ni na kati ya masolo ensemble pour la République. Bon, jeunesse debout et quoi apporter makambo ebele. Non seulement na
kati ensemble mais le pays ne peut pas. Ah bon? Pourquoi? Jeunesse congolaise yakola la mingi yango moni to poni kombo ya jeunesse debout. Je veux dire quoi? Souvent jeunesse azozala utiliser na ba intérêt à batu moko quelconque. Bazui jeunesse ba utiliser yo basali donc bazui potentialité na yo nyonso mayele na yo énergie na yo volonté na yo opesi bango après bango ba kié ba s'enrichir ba bosani jeunesse. Yango biso to yé na jeunesse debout poto la moussa jeunesse to ebisa jeunesse qui tu peux accompagner une personne mais ezala mutu oyo ko accompagner azongi pour reconnaître effort na yo jeune osala osala lo ko te osali lelo wana abosani yo non. Mon mboka Kevin hein? Mon mboka Kevin aux jeunes aux appels na kata structure et implantation mais mon mboka fona na obeto bormo il faut kota bozaka ba jeune na moni ba mamati implantation yango bosala ezaka pona bino moko bilenge ba maneti kitoko ba écharpe ensemble ba maman bazate ba mbiaka ba mikolo bazate fungola masolo quoi. En fait en tout cas nakati il y a la JD. Nous avons toute catégorie disons de chants. Et ce qu'on ne fait pas c'est quoi? C'est une forme de disons, on ne bannit personne. Et parce qu'on est jeune de 16 à 60 français, en fait, il faut na tsango bayoka yo. Oui. Il faut na kalamu bayoka yo. Exactement. Il faut na matonge bayoka yo. Voilà. J'ai le bouquin en French. Voilà. OK, jazz. Alors, mais je disais, aux âges jeunes de 7 à 77 ans. Au Moni, Nakatia, la JD Bilengue Bazali, Mikolope Bazali, donc Batunyoso Bazali, exclusion et égalité. C'est ça en fait. Voilà, mon nom est Eric. D'abord, on a félicité yo. Merci. En rapport à l'initiative Oyako avancée. Parce que 2023, Cap, il y a ensemble les alliés, avant tout comme en 2023, mais dans le mois de juin, Oyo, il faut ensemble au moins qu'il doit avoir au moins 1 million d'adhérents Nakati ensemble. Yo étant qu'un jeune leader, Nakati a jeunesse de Boupé, Nakati ensemble pour aller cadre Nakati ensemble. Ozako bonga malolenge kane pona komema et tout le coup ya batuna yo ba rota Nakati ensemble. Déjà nako répondre yo c'est trop simple. Biso na jeunesse debout déjà tozalaki et puis toujours continuer à faire toujours appel na ba jeune, ba papa, ba maman, bilenge, basi mibali. Toujours continuer toujours adhésion. Adhésion zo salama presque tous les jours et surtout pour na ko biso le moramuke, biso na commune ya Kalamu. Place toujours envisager que to kumbela masolo précisément na Kalamu place ba base pesali na compte ensemble. Déjà je pense que mois passé tout ça là qui adhésion uniquement réunion adhésion massive et il y avait beaucoup de monde. Je crois que bah cadre nabiso ya parti bazala qui sur place. Donc toujours faire appel na bilenge ba papa ba maman ba meka un peu ko lamuka ndenge biso toujours ba na kati ensemble ba lamuka ba continuer et puis ba ya ko ça l'adhésion. Objectif oyo mokonzi na biso honorable Francis Kalomba lansaki alobi 1 million d'adhérents. Et je pense que ensemble na minute to leki déjà to leki déjà au beti lo romo on a rotika ko tangate olobi mokonzi na bino mona mboka Francis Kalombo. Là je signale que honorable Francis Kalombo azana intérieur je fédéral ya province na intérieur précisément à Kenaki pour permettre à ce que des gens puissent aller na mboka Mbujima et honorable Francis Kalombo atamboli na Mbujima ya tamboli na Kananga et plein oyo ya sali ya kosakanate. En tout cas, fier et coup de chapeau, na félicité mon candidat honorable Francis Kalombo na descente na Mbujimai, akenda kaka tour pour na kula musabata Mbujimai mais faut mon a plein. Je pense que belema on a son azala ki na ngwa na ngaki na pesa yo ou même prochainement au ko édifier on a TV plein à sali kuna deux fois té. Tozane sengo au commissaire message au yeko d'ensemble pour toujours
tozana bosenga ya malobate mais ba image ou ko impacter population baza ko ndima solo que non et ensemble bozali tikangana lobelo mo moké par rapport à éco d'ensemble d'abord on a félicité oh je vous félicite parce que je trouve cette initiative vraiment géniale oui. Et ce qui ngana parce que naoki éco et puis éco na rondima et qui est directement pas ba konzi na biso et je suis sûr kangada tsalelo nazolo bango tout droit Nathalie caméra éco d'ensemble bientôt il faut recevoir honorable Francis Kalombo et puis éco d'ensemble et que recevoir Olivier Kamita ou qu'on recevoir Salomon Escadé là-bas au cadre il y a parti nabiso ou qu'on y parce que éco d'ensemble et l'axinine et l'axi éco d'ensemble nous sommes ensemble et ensemble on est fort ensemble on gagnera ensemble voilà ensemble on est fort ensemble on gagnera ah nana mutuna moko ça le chango na kati ya na kati ya nzungu za yango nde na ozela pona on a sentir te mais mutuna moko wana est-ce que na 2023 ensemble à kokende na élection karaboye ou bien azobonga manenge ni na 2023 bokeno ndenge ni na 2023 na élection bon je pense que question oyo eza mutuna mora kitoko parce que 2023 nde tozozela alors question à 2023 je peux répondre simplement que Biso na 2023, objectif na biso ezali Moïse Katumbi, président de la République. Wana biso, objectif na biso elingi, président de la République. Moïse Katumbi, chef de l'État. Moïse Katumbi, asunga Congo. Moïse Katumbi, a faire émerger Congo. Objectif na biso ezali Moïse Katumbi, président. Mais, tous en a quatre ya union sacrée. Je pense que question wana, tu répondras on a moi beaucoup de sagesse. Ils écoutent ensemble. Ils écoutent ensemble. Ok. Parce que mission au bino ba jeune besoin nango na kati ensemble les alliés ko fédérer la force na bino pour na 2023 il colle ko inda 2023 il colle ko inda te mais Congolais nda ko sepela. Ako sepela. Congolais ko sepela. Voilà, mutu nango ya rapona batu nyonso to lali to la muki na tongo kadi masalika ndenge pe nanga salaka. Il est élu président de la République. Moïse Katumbi Tchabwe, d'après lui, comment? En tout cas, le d'après d'après les Congolais, biso ba Congolais tout ça la fête. Tout le au moins pour la première fois dans le Congo, tout le chef de l'État oyo aïe uniquement pour nous soutenir Congo. Aïe pour nous bongisa Congo. Chef de l'État oyo aïe pour nous faire avancer ba institution Yamboka. Chef de l'État oyo aïe non pas pour payer sa promesse, mais aïe pour que oya lobaki na campagne à réaliser. Chef de l'État aïe pour créer social et congolais à l'actif. Chef de l'État aïe pour matissa salaire ya soda, salaire ya senia. Chef de l'État aïe non pour promettre gratuité, mais aïe pour réaliser na possible oye à cause de la capable. Chef de l'État aïe pour sunga congolais. En tout cas, vous avez la fête monnaie pour na congolais que Moïse Katumbi chef de l'État va publier chef de l'État parce que congolais a je pense que Congolais et local bosso ou azozela yango wana. Et ça la nouvelle à Kitoko pour na biso ba Congolais que Moïse Katumbi chef de l'État. Merci mon amboka tozo kende malé mais pour nous kende na consulter vu que TV Zali Ngonga. D'abord on appelle Sibino merci pour l'invitation nanga bo répondre na koya na éco d'ensemble. Mais to ka wana bo te faut le mo botika na ngona nzoto. Faut botika na lo mo na nzoto. Ensemble. Jeunesse debout. À part au déjà possible ça, vous pouvoir que ça l'activité ni Mikolezoya. Bon, je pense que Tozo est la bakonzi na biso ya parti. Je pense l'activité est belé au Tozo lancé na compte ya parti ensemble pour la République. Je crois d'ici là Tozo la continuité à adhésion. Parce que l'objectif na biso ezalina nous kobosa na te biso to lingi na carte ensemble pour la République congolais nous soit na carte bien imprimée, carte vraiment bien congolais nous soit carte na et to lingi te ba masse ou ezake no congolais tondi masse tondi mais azana carte te biso toujours continuer toujours sala musala to lingi congolais aya ko adhérer na carte parti. Objectif na biso ezali to bakisa toujours chaque jour au moins adhérents moko mibale à côté ensemble. Toujours mon amboka Jonathan Lisusu. Bino pe na kati ya jeunesse debout pour na muto à côté singela sala nengeni. Akuta bino wapi romona bino wapi. Mon amboka Jonathan. Kevin otalo bonne. Toujours une question et voilà.
Oui, na kati ya JD, nous avons un siège na biso pour nous implanter dans chaque commune. Donc, il y a une cellule, une section na biso, il y a JD. Et ils sont dans chaque commune. Donc, pour nous na JD pour adhérer na JD, ils ont pas cité. Ceux qui posent la difficulté, ils ont la section na biso pour le numéro ezali, na sur sa numéro. Directement, on repère ça déjà. C'est ça numéro. Oui. Vous contactez biso na 082 58 70 889. 082 58 70 889. EDD. Ceux qui ont toujours la difficulté à kobenga, to koma na bureau sectionnaire na biso, okoki kinena section nyonso ya ensemble oyo monde. Ah, ceux qui ont commis wana, orienté au exactement. Est-ce que Jeunesse Debout sur le plan numérique, vous appelez na Facebook? Oui. Facebook ezali Jeunesse Debout. Soko beti Jeunesse Debout ko Jeunesse Debout. Au moment mbala moko. Tous appelez un groupe WhatsApp wana eza ceux qui déjà tous en contact na yo ou adhéré déjà aux membres na biso. Au côté on a groupe WhatsApp pour avoir l'information ya moka, l'information ya parti, ya structure na biso Jeunesse Debout. Maman Gaël, maman ya ba maman na kati ya Jeunesse Debout. Ba maman ba otala yo, ba jeune sœur ba otala yo na Masina, na Kingasani, na Changu Mobimba, otiki yango na Lukunga. Barumbu komina kini lingwala kitambo sotenga lema ouf funa limete kalamu yasuni susu limete kalamu bandal bimbu mère bimbu bazui pe balanzi bino un message par rapport à batonyon solobi baya ko adhérer massivement na kata Jeunesse Debout pour retourner makambo ezali toujours ça l'appelle la jeune fille nous sommes maman en particulier, et puis les papas, les tontons, les jeunes garçons, venez vraiment adhérer massivement, venez ensemble, qu'on puisse mélanger notre intelligence, tout ce qu'on connaît, tout ça pour apporter un plus dans notre pays, dans notre environnement. Voilà, merci beaucoup. Tozo tendre déjà quelques secondes à faire l'émission de M. Mokolo Malilo, moi Namboka Eric, Topesio Matondo Mingi. Un mot par rapport à passage na yo na kati éco d'ensemble, message nini oyela ki biso réellement to retenir en na souka émission. Bon, en tout cas, premièrement, naiki na makambo ebele ya koloba, magengo keza qui formait belete. Oui. Je pense que prochainement, lelo nayaki pour au moins comité. Oui. Il y a Jeunesse Debout qui est toujours ça, toujours Moussala, toujours travailler na compte ensemble et nous sommes là pour continuer à faire appel. Ngai nazobenga juste ba jeune, ba maman, ba papa, boya na ensemble pour la République. Bo adhérer encore plus ensemble pour la République. Et puis message na kalamu ezali commune nangai na lingara mingi et bilengi omoni pe baza bilengi ya kalamu. Donc to faire appel na batu nyonso ya kalamu to sala activité moko munene na compte ya kalamu et na compte ensemble pour la République et je pense que vous allez inviter pour nous couvrir l'événement. Merci beaucoup. Donc message dans la soukeza prochainement. Je pense que Maramba Olobeze Belé, je pense que tu bombi pour que prochainement tu continues à répondre à la question. Merci beaucoup, mon collègue moi l'autre qui pour la grande équipe il y a Jeunesse Debout au Yezali na 4 il y a ensemble pour la République automatique. Voilà. Topesi Binombo, Topesi merci na secrétaire général il y a ensemble pour la République moi Mboka honorable Dieudonné Bolingetenge, Topesi merci na maître Faustin, Topesi merci na cellule de communication, Topesi merci na jeunesse il y a ensemble pour la République. Mon collègue Malobi, mon collègue dimanche activité à Mounene Kozala na Tchangu précisément na machine na salle la compassion ici quand puis to bengi si ba mama ba jeune boya boto na kata salle wana parce que activité et implantation et que ça les mawana na pesi bino merci ceux qui vous s'appelle l'émission mon colombo lelo kaka ndenge za kana soka émission toujours na symbole ramoko il y a unité on ensemble merci ensemble toujours.